Personnalité. Bonjour, bonsoir, abonnez-nous sur la Personnalité TV ici que Zomi Binoto et Bisaki Bino Karatoko satisfaire abonné na biso nyonso bosenga ki biso ba quartier bolingi ba commune bolingi lelo bosenga ki nga vraiment de lia kambi la Sankoroise na awa na kata Maluku na kiti vana na kata Maluku ba onso na poso zo lopa na kata Maluku yango lelo vraiment bozwa kaka ba bloc note na bino na ba stylo na bino po bokoma ba prix ya mapangu ndenge zote kama na Maluku wana mo déjà maman Doris le la personnalité fou na gaz pas ça bambote belé bozomo nga déjà toza le pango eza va na coin bozomo na boulevard soko zu va le pango oyo et que ça vraiment bien ko tia ba maison commerciale ndeti baninga ba tie kuna bozomo ba place moro vraiment ya bien avenue ya quatre eza principal mitu que zo matezo que ne papa et que ne port avenue à port nde moni avenue eza boulevard o ekiti bo eza port papa danga okoko expliquer batu nyonso babone ya biso o baza na mikili ya poto baza na Angola na baza na Angola na Cameroun na Afrique du Sud bazotala biso. Bonjour papa, kombo na onani? Kombo na ngai monsieur Kapita nazali président ba commissionnaire na Maluku. Alors yango na yambi bapaya lelo bama journaliste kona koluka ebisika nini baza koteka tout ça heureusement bakutana na mo président c'est pour ça na laxi bango ezali le pango ya liboso na laxi bango eza na boulevard principal plus entrée ya port ya mama Zuzu général au kalibongo sala rage na Maluku général yango yo entrée nango comme si ba sala ba boutique ba maison commerciale liboso na simandaku balabala donc quand demi tukezo le kaba moto ba toazo le kaporo zo bimisa ba biloko dimbisi biloko nyonso nyama lolenge beleta quand demi tukezo le kaba toazo le ka ezali route principale. C'est ça que bamoni déjà yango est très appréciable montant moko ne bazoteka mutabana na 25 000 hôtel na 20 000 ce qui moyen ezali aller beaucoup kozwa yango. Papa na biso président ba commissionnaire nyonso ya Maluku to yesa bino to kota mapango za problème te so ke sengi va côté ka bokomo na papa ye moko président zawana mukolo pango bisa mikanda na ye to ke tina ba bureau du quartier boko vérifier avant de verser tina commune papa tina commune presque un d'abord nazali président ba commissionnaire deuxièmement nazali enquêteur na service habitat et puis au PJ na sala kana Maluku awa je suis reconnu partout so un président ne voulait pas place à ba conflit na linga place oyo conflit zate que client na ngazala na kimia. OK papa abi client na za kimia awa za combien de mètres sur combien? Awa tozana 20 mètres sur 9 et demi. OK 20 mètres sur 9 et demi mutu nyonso atali le pango oyo apprécier ngo tokoya kaka lisusu pas papa awa na bande kona biso mususu to na bango awa tokoya ka papa pour osala masolo na vraiment na moni babonné ya biso vraiment il y a la Personnalité TV et ça va bien babonné ya biso nyonso boluka mapango Maluku yango bomoni vraiment au principal au entrée ya libongo vraiment bomoni oza nzela mo wa kitoko le pont mo place mo bien au tia la maison commerciale nde baninga batie vraiment awa vraiment pe oza na dérangement te nyonso ya okota pe okozonga tozo continuer kaka na papa pour na kolakisa biso mapango pezaka tout autour ya Maluku pemé na boulevard. Bonne sur la Personnalité TV wana moni Arlette Matoko babili so nzambe toza toujours quoi ota mapango zote kama awa na Maluku tozo tambo toujours na papa o aza président ba commissionnaire na Maluku toza toujours ka na mapango za na principal na boulevard ne bozo mona biso sur le pango oyo tozo kota en kati bino mo botala pona yesa bino que TV za radio TV za kabilili toza papa commissionnaire a oyebisa biso eza combien de mètres sur combien? 11 mètres 11 mètres 50 sur 15 mètres 70. Tous les documents exacts. Les documents sont 11 mètres sur 50. 3 chambres salon, cuisine et salle de bain, plus WC douche. Merci. Tozo kota nkati bomona biloko papa lobi. OK, abonné à la Personnalité TV bozo mona to uti libanda nde bomoni ato koti na kati ya lopango ndi papa expliquaki azo expliquer biso na kati ezandenge ni bino mo bozo mona eza derrière le lopango mo bati da carreau ba plafond et c'est ngaka so mo le bo changer ka moi ba retouche à mike kando ko sala tozo kota na papa commissionnaire na ndaku
bomoni bino moko bomona biso nde tokoti ya bozomona salon des Ali papa et moko président ko expliquer que eza ndenge nini salon dans combien de chambres. OK, ezali salon et puis 3 chambres salon, cuisine plus salle de bain. Quand ndenge ilobama ndenge pe ezali 3 chambres salon, cuisine, salle de bain. Oyo na kati ya ndako mais toke pe na sima pe on otala bomoni pe courant pe eza stable bomoni ke ba mundi ezopela mai pe eza na kati ya lopangu tozo contourner bomona liboso ya bomoni bomona pe sikoyo sima nango ndenge ezali tozo kina papa président amema biso toujours po biso tolinga vraiment réalité fe nanga Ricardo Kalume tozo talaka lopangu vraiment ozomona liboso nango toke nango siko na ndenge sima to contourner moment que le pan on va mettre kitoko ou à sepela on ka saka ba modification ya mike et ceux qui a en asima place au papa commissionnaire à lobby et ceux qui n'était kokoti te il est kinamiri wana OK quand na miro yo n'était kokoti le pom OK bozomona nde papa commissionnaire président zokende kuna azosplike biso limite ya lopangu diva wesud babi mwa sambongo ozomona biso vraiment la personnalité TV oyo nyonso azala mposa osomba lopangu abanga na ye te akoya kokuta vraiment propriétaire aza ya mikanda na ye nyonso bino mo bomoni sikoyo tozocontourne face mosusu mpo tozonga lisusu liboso papa commissionnaire aza wana alobai na bametre papa 15 mètres 70 na longueur, largeur ils en a 11 mètres 50. OK. Nous mo boyoki commentaire ça va mais zate bomoni que le pan aux en emplacement, il y a bien ingénieur métier a bende bino bilili pour comprendre que vraiment ba tout so basenga ki mapango maluku, la personnalité TV azora vraiment ba posa na bino vraiment en considération pour à réaliser vraiment tout ça qui va tout lever tout comme vraiment na maluku poto sepesa bi wana siko papa nde to contourner to koti na kati to moni libanda bazo tiango combien. Oui na prix na ya bandaki na 30 000 à discuter alingi siko à 25. Okay. Dernier prix na 25 000. Dernier prix à 25 000 on so sepela no pan vraiment 25 000 aujourd'hui le pan on a place bien en plus le bosso car toujours principal place au bunga ezate courant bien maizawana biso tozo continuer ka relaxer no mapango ezoteka ma awana malu babone na biso sur la personnalité TV bouto mona wana mapango bouto tala kuna na maluku na lobaki to kotika bongo te on to sangisi mapango bouto mona na ba couleur bato so babone na biso boza posa vraiment ya ko peindre banda kuna bino na ba couleur on to kiti vraiment lelo na wenze awa ya chilombo na matete ko tuna ya bino ba prix ya biloko neti ba couleur o to moni papa o ezani nyango boy o ezali chaud batia yango na ndaku par exemple lokwa soki ndaku ezali na mur à clipsage ce mur à clipsage avant d'abord ocha couleur o batia na benga yango latex avant ocha no latex batia no chaud liboso pour chaud éclairer la première couche pourtant ocha couleur afanda parce que soki chaud ezate otie couleur mbala moko couleur emelama edinda il faut ocha no chaud liboso après ce que tu as coulé. Question on te monite eza saka mobimba bobo tcha combien? Bon, saka mobimba boisa na 35 000 francs. 35 000 francs c'est $20. OK, $20, 35 000 francs congolais. Non, c'est pas $20. 35 000 francs congolais zandeti $18. $18 sac. Et puis somme talobia somme demi. Bon, ce qui peut me faire sur ma demi, tu as tapé demi. Donc, quand tu as demi, ça aura 18 000 francs. 18 000 francs, tu as demi, tu as tapé demi, tu as tapé un quart à sac, Isali. Un quart à sac, Isali, tu as tapé dans boîte, non, boîte, tu as combien? Et on finit, boy. Faut que tu as bien t'étonné, il va pour la stratégie à Kin. Isali. Donc, d'abord, son maman va moulanguer final. Bon, la normalité, boîte autoté que la show, boîte on ezalara, na ya poussé. Parce que tellement que ce boîte ça, il y a mon habitude finon quand même, mais à côté na ebele. Boîte tu besoin la valeur à 3 000 francs. Boîte valeur à 3 000 francs, tu capé non, ma boîte
un quart à sac, demi sac puis de Cantine, vous êtes à combien? Cantine on de toté que là on latex. Parce que la latex n'est toté quand on a la cantine. La latex on te remonte en hauteur. Latex. Bon, latex ils ont tout comme nous parce qu'ils ont un dépôt. Tout le monde a un dépôt et là musique. Tout le monde a latex, tout le monde a ma couleur et bon tout ça bon a latex. Bon qui a pris au $18 à battre capé demi, ma couleur en haut combien? Est-ce que ils allaient le couleur nationale il y a huile. Peinture à huile, ça sert dans ba antivol, ba porte, ça m'a bindé, sous pas coller peinture, 4 cm, le tchaka national. National on va battre à combien? Boîte nationale besoin $20. $20 national et puis voilà msou combien ba couleur msou so ko l'acception pe tout monde national on a 4 ngez à la rater. Vous comprenez que tous en 4 à Wenze to comme on a 4 national des à rater. Tout le monde a ndenge national les a vraiment MBC bazabakana moté maman général John Kimbabu babi TV za radio TV za bilili et on va na sengi que bino mo botala commentaire à ça les até oh nini on aura peinture nationale yango ils a pimé nango ba couleur be national il est rouge vert jaune ce que ba couleur surtout dans cilia il y a mon qui ba manza des un peu vu photos que recommandé mususu ya lobby tout tout ça sous na mesa pour peinture nationale ou mettre ba clem belingara national ngela makasi to ndeni bo peinture huile peinture ni il y a huile en national une national bon so ndeti mutazu yo salela peinture pour bi o te ka peinture o chaka pe na bandako siko so mutabe so peinture ndako ndeti 2 chambres salon ou azolo ndako likolo na se o senga combien bon ce que l'on a 2 chambres salon donc nanda kunai la salle de vie to solo lit normalement 2 chambres salon tout ça on a cantine on a latex le roi des seaux plein et 10 on a plein donc 10 on a plein de chambre salon donc chambre 2 chambres salon cantine on a plein combien de vendeurs combien obi t'es au solat bon na ko ba prix boye le ba prix pour ba on ba abonné na biso ba ta biso ba beta déjà ba tonton et na boso na tonton tout na kombo limbisa comme on a pardon ba to balanda biso bolimbisa comme on a roba to nito ye ba penza au senga combien pour ba abonné na biso ba ndeo na biso baza na mikili ya poto baza Angola baza na Cameroun bani ba ye ba po amso ko tia $10 ou $20 ou $100 ayebi déjà que na ko kakola donc le ko la pona so mo boye pona so mo boye na senga $10 so mo $10 so qui na sali musala deso non c'est $20 pour prendre ndako mobimba 3 sauts donc kabo 3 sauts et $30 4 sauts $40 to na kabo abonné na biso vraiment diva we sud babi moi sambon na kata London City babi ko tia peinture réseau senga ma prix ça dépend ya cantine so eza so mo ndé koti na ndako na yo opesi papa na biso roba $10 so eza 10 sauts au PC $100 eza donc pour la grandeur ndako te eza ndé pour na baso c'est ça. Ok, mon latex en dos baki kasi. Ok, bana poto ba abonné émission sur la personnalité TV to ebisa bino ke TV za radio TV za bilili bino na bozo mona biso ke to koti place ba sala ka latex to beta ki liso latex kuna to moni papa ko expliquer biso machine yo musana onini yo ndo ebi musala na yo. Bon ba machine yo to sala ngo latex oyo ka to be couleur o to chana bandaku to sala na machine ngwana to travailler na machine de sala latex ba tuk na ngwana bon mas on a qui andi pour tu monana allez la texte me soit ngwana na kachwana la texte on tout ça là wana la texte ya ngwana donc base peut tout ça la texte nango bino mo sala ngoto ezaka biloko euta bana mboka tout ça la biso moko tout ça la ka o pe uta pe e ya rapito so maka o biso tout ça la pe ezali bakongole vraiment nzamba pambola bozomona bana mboka nde bazobunda bango bazosala texte ya propre bango mpe bazotia sous peinture talaka babi baosenga mpe kaka na prix moko national mpona kosunga bana mboka oza moto ya libanda mboka to ya kati ya mboka baosenga kaka ndenge moko papa na nga sikoyo la texte yango ebaki boteka yango ndeni na expliquaki uti teteka na baso baso wana nde baso teka la texte tout celui kaka so to comme nous na parlé
Salim Moussala. Merci déjà. Merci. Binomo qui n'est pas na biso lobby que la texte basala awa sok bosolo likaka qui n'est pas lobby que batiaka peinture ça dépend ya ba cantine ya baso ndenge ka ba ki so moko $10 numéro na ya mwana pesa ki onyo soza pour ça la peinture à ça la peinture bien attendre to ba TV za radio TV za biliso to ya ki vraiment attend to ngoto mona bisika o ya sala lingala ki biso pe poto benda mais to kuti en plein marché tout ça sous attente mais vous aurez un numéro ne peut pas confiance quand tu peux ça bino hein au biso tout la sabino awa vraiment eza solo wana ezali na tolongoli na machine te o tolongoli na machine yango yo bozomona toteka pe na ba détail pe toteka ka le kilo toteka la texte en combien kilo la texte toteka $1.5 l'autre à part kilo boteka mastic pe ezali mastic pe toteka le kilo $1 mastic le kilo $1 donc ba produit bon ça là ba produit te produit ou talibanda mboka to mingi tozo ko importer ba Dubai Chine boso ba no ut Allemagne mais sikoyo Allemagne ba contrat eza souté to comment ko importer na Chine na Dubai ya ce que yawa biso mo tozo travailler tozo ko komisango peinture machine yango yo toza na 4 machines tout ça la qualité ya kitoko pe ezate ko ka ba chinois ba mindele no pas bana mboka boya pas bana mboka biso moko to yebi ko sala kitoko ko leka pe ba pa ya malgré bango bozo ko pesa bango valeur wana pona le poso wana soite biso pe to sala ko leka bango to sala kitoko makasi ko leka bango et puis penti pe zoko ke penti pe kimba équipe climat neti ba o ndenge to sala ba national pas na biso o mona ke ko kakana ngo eza passe mais biso mongo to ebi climat na biso to ebi ndenge ni to ko sala couleur pour na climat na biso ko kakana ngo pe durabilité na ngo yango wana bo pesa biso pe valeur bana mboka to sala biso pe confiance pesa biso pe confiance boya ko somba awa to za wapi yango awa to za na tomba bana matete botanique na tomba o bino boyoka ko bana tomba bateka mabende peinture ezande biso. Merci vraiment papa le biboya va encore soutenir bana mboka ba osala bino msala propre na primora bien ba bi pe prikara et à moi na mboka ba bi vraiment soki vraiment sepeli oye vraiment ba otcho la peinture bien pe osomba peinture kitoko komi pe sa passe te ko banga te o mundele pona za pembe non ya kosomba va bi le poso mwindo mama Doris le ma personnalité wana moi pe sous papa le la France ozo kababi tozonga va retour à l'authenticité babi sunga mwana mboka et ça vraiment bien biso to continuer ka kozo bino bilili na tomba na wenta bozo mona o to relaxa bino tout ça la peinture ceux qui opesi biso valeur pe opesi biso confiance ne to salaka vraiment mosala kitoko pe mboka ngengi. OK mboka ngengi merci vraiment. Abonné sur la personnalité TV quand tu es bien que tu as na ka pour on sala bino musala bien tu as na pour faire découvrir bino ba prix ya ba matériel nyonso construction bo moni biso va to komi va na retard to kuti papa déjà akangaki parce que ta ka ba embouteillage na kata mboka yango ne o azana ngoka awa ko expliquer biso ba la ciment to mona vraiment nenga ko etalango nyonso ebele. Bonjour papa ko se présenter na ba nyonso bazo na personnalité TV donc oyo o koto ya mbote na ko bonjour maman. Bon, nga vitrier vert. Na opina ba maman ba retourner la vitre na bike. Oyo. Mais oyo te quand. Filmer fait na ngo ya na $70. Et ya na longueur ya 2 mètres sur 1 mètre 50. Mais après to kata na ba mesure ya bino boza na ngo. Ça mesure bango mo ba comprendre que fait ça va ya munene nango. Ne ba 2 mètres combien 2 mètres sur 1 mètre 50. 2 mètres sur 1 mètre 50 yo moko ndo ya kata ngo ya filmer yo mo pesa ngo ba forme au kota ba antivol notre ba fenêtre na yo et bongo ya vie claire o ya clair ya na $50. Donc ils ont longueur moko fait l'argent peu moko. OK. $50. $50. Vitre na mususu wana ka ya umoa.
Vraiment papa, merci pour nous éclaircir. Biso qui a filmé, fait une envoi à $70. Bateau nous sommes tonga banda kuna bi bango, ba ebi déjà qu'un prix wana ba pesi net papa biso bazembala, ba ebi déjà qu'un prix wana ba pesi maman biso Arlette mato koli so nzambe yé peut comprendre que il y a vie claire raison on a $50 et ça c'est que les nationalistes tozala qui wana vraiment pour nous résoudre ba prix et ya biloko oyo a construction oyo ezanga ki to bâti peinture to bâti pe ba vitre bino mo monaki hein commentaire ça va ezate ba tuba o ba tika mo ba pesi ba prix na bango. Merci na ba nyo sur la personnalité TV bino mo moni to utaki maluku to ba to tika bongo te to sangisa bino na ba biloko a construction moni prix à peinture pe bato ba tchaka peinture ba pesi ba prix na bango moni pe prix ba vitre malgré to comme en retard mais ba pesi une explication moni que ba bi fait ya filmé $70 fait à vie claire ba tche $50 to qui va le lot to sali maluku plus ma tété devant to mélanger deux communes on a vraiment la pesi bino merci dans un 5 000 ka bo s'abonner massivement à la personnalité TV boza jamais déci boza toujours on a ko sepela la pesi merci na mama Doris Lema la personnalité Fumna Gaz na moni papa Bazemba na bosante Jili Lotokola na moni Gimva Mabadiva Westwood babi moi Sambongo Maboko Bank na kata London City Arlette Matoko babi Liswanza Liswanzambe vraiment place à Zabambote Belé na bosani pété sous MBC Bazabakana moté maman général John Kimbabu na vraiment émission SCP Sibno Makasi tout le monde à prochain numéro bye. Personnalité.